Yango baswahili balobaka mama yake na mama. Mama yake na mama, mama top. Yo mswahili penza ya tongo, mama yake na mama. Bandeko nanga, somo kandenge Étoile Ines TV mo kaloba kaka somo. Balobika tambola mokili omo na makambu. La famille. Tambola penza mokili omo na makambu. Yango batu mosusu balobaka toujours bino pe bilobela. Bino pe bolingaka koloba. Bino botikaka makambu te. Bandeko na ngai, ata bino moko. Ata bino moko to solola nanu. Toloba nanu. O eza pasi. E osala penza pasi. Pasi penza ya makasi. Eza pasi. Yango na lobaka mosusu kozala penza mwana nzambe ezalaka facile te. Komi benga ma penza ke non yaza mwana nzambe to naza mwana nzambe ezalaka facile te. Eyaka toujours na mikumba. Eyaka na mikumba la famille. Ezalake no yonde mikumba ezalaka ebele. Ataka nde tomonaka ba ministre mboka na biso, ba gouverneur mboka na biso, ba oyo basambelaka penza nzambe na busolo. Mikumba ya makasi, ba épreuve ya makasi penza ekotaka na vi na bango, na bavi na bango. Ezalaka facile te. Soki lelo toyokota la belle vie kandi, la famille. Kande balobaka, succès nyonso, tango eyaka toujours na bitumba. Eza na succès moko te oyo ekota na vie ya mutu sans bitumba. Succès nyonso eyaka toujours na bitumba. Siko biso bana nzambe tolongaka ngo ndenge nini? Yango ezalaka question. Ozoleka na bitumba, ozoleka na ba épreuve, okolonga ngo ndenge nini? Yango ezalaka toujours malamu mingi mosusu na ba situation mosusu ko gardaka toujours silence. Parce que silence quand na lobaka epesaka vertige na batu mosusu. Silence penza bandeko nanga sa batu mosusu tellement que garder silence aoyeba position na yo te. Aoyeba te pa nini olingi osala. Réaction nini okozwa aoyeba te. Mais soki ozana ba temps ya ba épreuve, moi likambo muke foka oya opesa déjà banguna na yo position. Na ndenge moko ya mabe penza makasi. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Ines TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo penza na memeli bino Poutine de l'écriture, la patronne Bellevie Kandi ya ba Bellevie, mwasi nzambe, Maman na biso mto Kandi internet. La patronne matakita la patronne, somo la famille. Avant to kota, nini zo le kanavi à Bellevie Kandi, pourquoi to tie titre à bongo? Makam nini zo le kanavi à Bellevie Kandi. Mama Étoile Ines TV kota déjà na makambo. Avant na kota na moi makambo nanga, ekozala toujours bien na ya ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que to sala ka émission, batu asika pe bakotaka. Batu akala o pe nanu basabonate baza. Yango na eko sensibiliser bino. Si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somo, chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute. Et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bande konanga kande na lobaka, kande na beta kama solo, kande nge to solo laka.
ezalaka toujours bien soki ozolandaka Étoile Ines TV zala penza ya kovanda bisika nyonso. Je dis bien bisika nyonso olandaka biso zwa kiti na yo vanda. Tango ozovandaka wana tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu kande tokendaka nango talela pe heure soki omoni keno eza nango tongo. Bandeko nanga na pete nyonso bolia petit déjeuner. Soki omoni keno eza nango midi, en tout cas na ye kosenga na bino bokota bolia repas préféré na bino. Soki penza bomoni keno eza nango pokwa, en tout cas bokota bolia ba souper na bino na système moko ya bien. Nga moko avant na salle émission la famille na liaka penza. Yango na préféraka pe bino tongo landaka biso. En tout cas, bozala penza ya kolia, bozala ya kotonda na ndenge moko ya bien. Félicitations nanou avant tokota na makambo nyonso na ye moko poutine de l'écriture pour na trophée na ye oyo auti kozwa. Félicitations à toi talaka yo. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti. Tozalina gamme complet ya kopakola, ya injection, ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne, topé externe, papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker, ba solution ya kilikili, ba solution ya somo, ba solution ya kitoko. La famille. Yo bela ka mukongo. Mutu esalaka yo pasi. Makolo kutu kotambola ozokoka te. Bandeko nanga ba tension matakita. En tout cas, yo zobela sukali na Gavker. Makam nyonso zokende na système moko kitoko. Bika na yo libela na système moko kaka ya bien penza makasi. Voilà la famille tokota siko na mwa makambo na biso lelo na memeli bino poutine de l'écriture. Je m'excuse na memeli bino la patrona. Problème eza nini? La famille na mokili ya lelo soki muto osala musala ezomona na miso, s'il vous plaît, to ya kobetela ye maboko. S'il vous plaît, soki omoni muto osala musala ezomona na miso. Et surtout, on a lobaka chaque jour eza que soki muto osala musala na musala na yewana ezo permettre bandeko mosusu bazwaka ba salaire muto afongoli penza compagnie to entreprise na ye pour que batu mosusu baya ko travailler muto abongo to matato kita betela ye maboko parce que azo liesa ba famille ebele. Na mosala na ye wana to na entreprise na ye wana to na société na ye wana e osala ke no bana mosusu oyo peut-être un jour balingaki bazala bakoluna na entreprise na ye wana e kosala ke no bana wana bakomi kotanga peut-être lobby to après lobby bakozala bato minene na mboka na biso ba docteur ba médecin ba avocat ba juge ba nani ba colonel ezalaka bongo e osala pasi komona na communauté na biso ba réaction mosusu o to salaka
toutaki kolanda interview ya ndeko na biso comédien pe na kombo ya Papi Kedar la famille. Papi Kedar tant akenda kosala interview na ye ezalaki te keno aya ko comparer Mams na Belle-Vie te. Mais ayaki ka kotia makambo nyonso polele. Selon ses explications, alobi nini? Je ne suis ni Abakouk, je ne suis ni famille Libota. Mais na ekoloba oyo na yebi na pe oyo na monaka. C'est connu de tout le monde. Je salue d'abord Mams, si la bissal ou des partois la na étoile Nest TV na PC bambote na système kaka bien. Tokota. Soki lelo Mams akotaki na chemin ya YouTube. Mutu a motivaye. C'était Belle-Vie. Mams ayeba kite makambo YouTube. Mais tango Belle-Vie akotaki. Amoni moi vérité. Alobite, nazana mutu moko pembeni. Nazana mutu moko na yebi. Aza pe pomba sen. Ye pe akomaka. Aza pe na batu oyo balingaka ye. Soki na yebi siye. Ako sauve pe. Ebele a ba famille. C'est ainsi que akendaki koyebisa pe Mams alobi non. Fongo la chaîne ya YouTube. Obando tiaka ba filme. Ba filme wana vu que ozalaka déjà na visibilité ya makasi. Ozalaka déjà na batu o balingaka yo. Batu ba obando sala nini kotalaka. Tant ba otala. Ozokotisa moi quelque chose et ko permettre obando sala nini ko futa ba travailleur na yo. Batu o ba osala. C'est ainsi que Mams de son côté amonaki ke idée wana ezalaki kitoko. Akepe ko fongola chaîne na ye kanenge to mona kabiso nyonso akomaka pe ba filme. Na tango akala avant ba Belle-Vie bazwa Belle-Vie kandi to lobaka Belle-Vie kandi azwa initiative wana ya kofongola chaîne ya YouTube. Bandeko nanga paiement ya bandeko na biso ba comédien ezalaki muke makasi. Ya de ces comédiens oyo tina ba filme to bandaki kotala. Na ba bande na biso to bando tala ba nini wana. To bando tala bandeko nanga na ba lecteur na ba magnéto to lo ba bongo. Eza ba filme mususu to mona ngo na ba magnéto, ba filme mususu to tala ngo na ba lecteur, Ti dingo to bando tala ba filme wana na ba tango wana ba yaga bi bazalaki au top. Est-ce que boyebi ba mbongo ba bando kotisa? Mingi na filme kaka o mona mususu ba 2000 francs. Bambongo na bango ebele ebando uta wapi mabanga soki basali filme bongo raison pour laquelle wando mona na filme boye mabanga eza ebele parce que ayebi ke soki na boaki mutu fin du mois akokanisela ngai akopesa nga moi quelque chose et ko permettre nga na survivre. Mais ba makambo wana nyonso ata lelo soki botali ba filme mabanga wana izalaka lisusu ebele te mabanga ekomi muke. Pourquoi? Parce que lelo ba comédien na biso na ba comédien na biso ba komi mieux payé. Mutu oyo aya na makanisito na idée ya kofutaka ba comédien bongo ebele c'était Belle-Vie. Ye penza mutu aliboso. Qu'on se le dise la famille. Babilo mosusu balobaka. C'était Belle-Vie kandi. Ye mutu penza aya na système wana. Ya kofutaka mutu aye boye filme boye mutu a joué moi 50 a pesi moi $100 a pesi na filme kaka. Imaginez filme moko na moi boye ka nege to yebi na moi mobimba Belle-Vie abimisaka presque 5 films. Imaginez soki mutu dans tous les 5 films azo joua kata soki eza kaka $50 ba ofuta par film ozo a déjà $50. Donc soki osala oko participer na 5 films. Ça sera déjà combien? $250 na semaine kaka. Et na mois kaka. Imaginez. Donc, moutoitié moi, na moi poche na ye. So ki ake kosala pe na chaîne mosusu. Moi $50, moi $30 ekoti. Moutoitié na poche. Na fin ya mois, akozala na combien? Yango tokomi komona lelo, même la vie de nos stars, la vie de nos comédiens. Ba vie na bango échangé. Eza lisusu ba vie oyo toyeba bango kala. Est-ce que vous savez que ezaki na ba comédien mosusu na ba comédienne pour que ba tourner, fallait ba kendo defa bilamba. Est-ce que boyebi? Bandeko na biso ba comédien mosusu bazalaki kutota na bilamba ya kolata te. Mais lelo oyo
Belle-vie aye kofongola nzela ya kolakisa no tosala boye musala komi pe kofuta batu bien to komi komona lelo voire même les muchopi véhiculés eza na bandeko na biso mosusu ba comédien ba mosusu bazotonga bandaku ba mosusu ba vi na bango parce que eza na batu mosusu balobaka na bango te ba vi na bango ya ba mosusu nde tomona na miso. Mais ça m'étonne komona combien ya batu batie kofinga ndeko na biso Papi Kedar pona maloba kana na kotombola Belle-Vie oya tomboli. Kotombola mutu dans la vie eza mabe la famille. Hein? Tolo bananu kotombola penza mutu soki mutu osala musala ezomona na miso. Est-ce que eza mabe? Pourquoi tokokoma tina niveau oyo ya kimotema mabe ya niveau oyo la famille? Pourquoi na Congo na biso la plupart de personnes bazo reconnaîtra ka musala o Belle-Vie azo salate. Soki atati lelo bongo tolo banane, soyons honnêtes, soyons juste la famille. Na o côté la Belle-Vie te. Na o loba, o na yebi. Tolo banane parce que na ça na problème na mamste, na ça problème na Belle-Vie candidate, na ça problème na tonton Bobo Manoka te, na ça problème na mutu te. Kande boyebi mama itwani Nestivi, soki aye na yaka uniquement pour nous ko sala banalise ko pesa ba information ko tia pe vérité soki to monike makambo zo kende boye to zongisi yango na nzela na ndenge boko ya bien. Soki to koti na monde à théâtre la famille, est-ce que boyebi ke mutu oya futa ka mbongo ebele et pas ya ba comédien na ba comédien na biso c'est seulement Belle-Vie Kandi? Est-ce que boyebi? Soki boye bakate, en tout cas, n'est ko informé bino. Belle-Vie Kandi aza mutu liboso. Oya futaka ba comédien bien. A futaka bango mbongo ebele. Tolo baka dans ce sens. A futaka bango mbongo ebele. Nenge Belle-Vie aza bongo. Est-ce que vous savez que chaque fin d'année, Belle-Vie Kandi a futaka tina ba bonus. Oto mona rakuto ata ba entreprise mosusu ba futaka te. Ba société mosusu ba futaka te. Mais Belle-Vie a sala kango. Ka Belle-Vie Kandi oyo bo lobaka. Belle-Vie Kandi obo fingaka. Este bo yebi ke yende. Ye moko kaka nda futaka na ba bonus. To yebi ke ba chaîne eza ebele. Ba tu ebele ba futaka ba comédien ba mams ba futaka ba tonton Bobo ba futaka ba Cardozo ba futaka mena o lobaka mutu futaka mwa mbongo ebele ce Belle-Vie Kandi. A futa bongo pourquoi? Parce que Belle-Vie Kandi a kotsaka ba vidéo makasi. Donc ernion so Belle-Vie Kandi na chaîne na ye au mona ka soki o esili to premier jour moko jour elandi bande d'annonce film masika et puis to bandi lisusu. Toyebike na ba chaîne mosusu pour que film ekota izwaka mwa temps. Mais chez Belle-Vie Kandi, Poutine de l'écriture. Poutine de l'écriture. La famille. Te, toyeba pe kotombola baninga. Toyeba ka ndenge nini na otombola ka pe baninga. Ata soki ozalaka nana, eza ba situation mosusu soki mutu alobi ke non, mutu aye kotombola théâtre c'est Belle-Vie Kandi, oui. Avant Belle-Vie oyo, avant chaîne à Belle-Vie ezala. Bandeko. Combien to mona bandeko na biso ba comédien na biso biloko bando lata. Hein? Kutuna bandako ba bando tournele ba film, ezalaki bandako moko salite. Bandako moko talika boye, soki oti ata comparaison na Nigeria lobi nzambe Congo na biso vraiment pardon. Mais mikolo yo depuis ba Belle-Vie Kandi baye, chaque année évolution makambo ekotaka. Hein? Bo mona ta bandako et on peut sa respect. Bogomi komona ba comédien na biso ndenge ba komi kolata. Et on peut sa penza respect à makasi. Alors mutu osala ba biloko bongo la famille. Mutu aye ko tombola lelo théâtre. Mutu lelo aye ko changer identité à théâtre la famille. Mutu wana je m'excuse. Ba tombola yete. Soki mutu aye ko tombola ye, il faut biso to banda problème. Et Botika Belle-Vie Kandi qui me please, s'il vous plaît. La famille, s'il vous plaît, à mériter.
na trophée oyo azwi a mérité. Moi je l'encourage. J'encourage vraiment cette femme. N'encourageaka ye mingi penza makasi. N'encourageaka ye. N'encourageaka ye. Na moni évolution epai ya ba papa na biso. Na moni évolution ya makasi epai ya ba mama na biso. Lelo oyo ba o jouer epai ya Belle-Vie. A Belle-Vie kandi ekomi entreprise na bango. En tout cas la famille muto bongo. To bois qu'il a ta ba fleur, s'il vous plaît. Hein? To bois qu'il a ba fleur. To bois qu'il a penza Belle-Vie kandi ba fleur. To bois qu'il a bino bo finga kaye. Etali bino. Biso tozata kuna te. Grand merci na balandi nyonso ya Etoile Nines TV. Grand merci na ba nyonso bazwaka penza ta na bango pona kolandaka biso. Grand merci na bino nyonso bozwaka ta na bino pona osalelaka biso ba partage. Nzambe alola apambolaka moko na moko. Grand merci na ba nyonso babengaka Etoile Nines TV pona ko apprécier surtout musala oto sala na pesi bino ba merci. Grand merci na bino o bozwaka ta na bino pona kofinga kabiso. Il y a de ces personnes o babenga kabiso ka pona kofinga. Merci na bino, je sais que un jour bon comprendre que notre osalaka musala makasi pe ya kitoko. Voilà. Grand merci na ye moko sponsor na biso officiel. Sponsor na biso oyo atikaka biso te. Sponsor na biso oyo azalaka toujours elongo na Etoile Nines TV. Sponsor na biso na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Bambote belé na ye moko linda bukulu ya balinda mwasi nzambe. Bambote nanga na ye moko Madame Marie-Josée Chala ozo yokanate yaya oza wapi. Bambote nanga na ye moko Madame Vicky Mombonzo depuis Sénégal. Bambote nanga na ye moko Madame Céline Kaba na pesi bambote. Na pesi bambote na ye moko tonton na biso international na kombo ya papa to tonton wa Roma Bundes. Papa wa Roma Bundes depuis Allemagne na pesi bambote bisika nyonso aza. Na pesi bambote na ba mama nanga chérie wana na pesi bambote na mama Titi, na pesi bambote na mama Tina Sambia, bambote na mama Joséphine musala nzambe ya tongo, na pesi bambote na mama Germaine, na pesi bambote na balandi nyonso ya Etoile Nines TV. Pourquoi pas tonton héritier Yola, tonton David Divi ya lobika keno mama Etoile toza toujours elongo na yo. Na pesi bambote na madame Sidonia Siala depuis quelque part ka ndenge ezalaka na système moko bien. Bande konanga ata soki oyoki kombo na yo te yebaka keno Etoile Nines TV alela bino fort na lingaka bino na sepelaka na bino na sepelaka surtout na ndenge botala kanga ndenge bobenga kanga de partout na système moko kaka ya tokos makasi. Voilà tozongela makamu na biso kande na bandoloba moto soki osala musala tomoni ke musala eza kitoko la famille mosusu to ya ko apprécier kaye to ya ko tombola kaye to ya ko kumisa kaye ezalaka bongo. Soki otombolo bi kaka en tout cas Belle-Vie tu es poutine de l'écriture. Oko perdre nini eloko te. Olobi ke non en tout cas mam soza pomba scène et olongola yo nini eloko te. Apprécier ka mutu. To apprécier ye. To tika kozala batu oyo keno oyoki mutu tela lobi bongo yango komi kotambola nango. Est-ce que eza ya solo Belle-Vie wana? Est-ce que eza ya solo? Belle-Vie kandi. Don nzela ya Belle-Vie kandi. To ebi ke nzambe mutu apamboli ye. Mais nzela na ye. Parce que azana motema malamu. Azana motema bo mama. Et sali que non nzela na ye. Ba famille mebele oyo bazalaki na biloko kolia te. Ba komi lelo kolia. En tout cas pour nanga. Personnellement. Nalobi boye. Belle-Vie kandi. De partout oyo landaka Etoile Nines TV. Prière nanga pona yo eza que Nzambe apambola kayo makasi. Nzambe oyo apesaka yo ba idée. Ba idée penza koma ba film. Abakisela yo ba idée yaya. Abakisa penza ba idée. Donc ba idée na mutu na yo mankaka te.
et mankakate tellement Saint-Esprit o ya ba idée ya ba film kandenge ba film na yo e yaka pona ko inspirer batu e yaka pona ko éduquer batu e yaka pona ko édifier batu e yaka pona ko zongisa batu na nzela. Poutine de l'écriture Nzambe alola a continuer toujours ko bakisela yo ba idée. Nzambe alola a protéger yo. Toyebi ke bitumbeza ebele. Oza mwasi moko oza béni. Tu es une bénédiction pour la République démocratique du Congo. Alors, mutu o azalaka béni, bitumbe yaka ebele. Mais Nzambe azala toujours na yo pona ko bundela yo bitumba oyo yozomona na miso na oyo ozomona na miso na yo te. Nzambe alola a protéger yo, a épargner yo. A longola batu nyonso o bazoya na ba intention ya mabe. Pembeni na yo Nzambe atia bango musika na yo. Wana eza prière na ngai. Bandeko na ngai, yo po landaka Étoile Ines TV, salela pe Belvi Kandi, Poutine de l'écriture moi prière, sala moi déclaration, na ba commentaire et ko sala malamu mingi. La famille, aza mwana Nzambe, biso pe bana Nzambe, musala na biso ezalaka, c'est soutenir. Donc ceux qui ont moni kende konanga za na bitumba bongo, nga pe na soutenir ye. Ye pe aza na bitumba bongo, ye pe ako soutenir yo donc ekendaka bongo. To soutenir Belvi Kandi, surtout dans la prière. Et une chose aussi, Mama Belvi Kandi, silence na yo kaka. Continuez toujours na silence na yo. Kotika teke no mutu moko boye aya ko sala bisala sala na ye. Théo. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, bienvenue, welcome, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille. Dans mutu nyonso openza, azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19, la famille, na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution ezate. Mais jour à le 19 la famille et kozalande somo stade de Martyr. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de Martyr avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyr.